savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Azalaka Bongo nommé le 7 janvier 2011 sur ordonnance, il y a le 23 mars 2013, lokola colonel Yenani Mabandu Ndala Oyo asala ba exploit ya ndenge na bitumba awa na mboka na biso wapi sima ya ville ya Goma kokwela maboko ya banguna. Mamadou Ndala ayaka bongo kosala ba effort nyonso pona kobengana banguna wana balongo na ville ya Goma pesi mana yango bayaka kokomisa ye mbala moko chef ya 42e bataillon ya unité ya réaction rapide URR Moura na garnison ya Goma. Pe le 2 janvier 2014 nde bakutanaka na embuscade moko na nzela ya Beni Osha wapi ayebaka kotika biso na yango lelo jour pour jour 6 ans déjà banda général de brigade Mamadou Ndala akufa talatina famille na ye biologique mwasi bana bandeko na ye ya lingomba pe ba oyo basalaki na ye sous le drapeau donc na armée bakindaki kotala esika oyo bakunda ye pona kolobaki batikali kobosa na ye ata mokete na yango sima ya ba cérémonie oyo bandeko na ye ya église ba musulman basalaki boye baki bayaki ko dévoiler oyo ezali bongo Pierre tombal na ye bino moko botala ndenge esalimi kitoko nyonso pona kolobaki batikali kobosa na ndeko na bango te moninga na bango te oyo ezali bongo général de brigade Mamadou Ndala. Sima ya maloba ya bandeko na ye ya église moko ya ba famille na ye oyo ezali bongo honorable Geneviève Inagosi pona ko témoigner pona ndeko na bango pe kolobaki l'état ebosa na ye te po azali moko o adefandaki mboka kitoko pe asopaki makila na ye pona mboka na biso kote ya bakonzi ya mboka pe ministre Julien Paluku ye pe atémoignaki pona Mamadou Ndala surtout que tango Mamadou Ndala azalaka na front na opération yende azalaka gouverneur na province ya Nord Kivu yango atémoignaki pona Mamadou Ndala pona kolobaki azalaki moko ya ba vaillant soldat oyo ayebaki ko défendre mboka na ndenge elongo bani pe asopaki makila na ye po mboka na biso ezwa kimia. Mais nous en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur terre.